Quand on est artiste, musicien, héritier Watanabe, mais c'est le chanteur La Pulga. À la carte, il y a Espagne, l'orchestre Mobimba. Bagnon, puis na début année 2022. Il lecture par rapport à artiste. Bon, et pas c'est normal, l'artiste est grand. Et ça, c'est que Zoye Kola. Et ça, c'est que Makamouana, Alinga Bandande Kosala. Non! N'est pas fa bakei. Na ba musicien la première fois, pas héritier ça la première fois té. Et ça paye à soukate. Et ça té que on dirait ba tout ba comme rosale lango ba commentaire moko ce qui on dirait ça grave. Non, et ça gravité, et ça normal. Quand les ba lo ba ke Fachi Beton za na ba communicateur té o ba obandola ça ba preuve ya grandeur na musala zo sala. Là, mon soupeza bongo et pas artiste. Nga chef na nga wata. Oh! Vous avez une grade ni? Nga zara na grade te. Oui. Paka oza prêt à ozonga la timwata. Pakaza prêt ya ozaka na wata. Pour kozana na wata eleki kozana la team. Paka Lingomba formateur na musique na biso, on a pas formateur na musique. Mais yo soko moni koza grand formateur benga ba guitare yaka nango. La koza formateur. Net ndingo beta imbunda bweso formanga fna beta te. Merci koyo. Yozo kokate ozoko défendre te. En plus ozui Sankara oche à l'écart. Nzoka Sankara soka zaki akoka koya alobeli yo à défendre. Mopao c'est lelo tozabo. Nandenge defa wakeli sus. Kasi totika na Covid. Totika na Kofi. La Kofi nde lisusu baza ba vient na biso beaucoup de respect mais baza na batuté. Ya rolobela, ya rappeler. Avant ba jibe ba koma na banda kwa bien ba wera Kofi azala da na nda kwa bien koleka bango. Donc ba on ba kema campagne. Parce que plaisir n'engenda moi na wenge beta vraie histoire. Nda kwa mon pas déjà sérieux na banda qualité nango. Na valeur nango wana so leki de olobi ay pas Kofi. Kofi azaka na poto. Na jibe ba osa Titanic. Biso tozaka na boule. Maison mère. Bimisa disque zaka kombo soki na obosa ne échappé nga mutu aka na kombo intervention rapide za Kofi. Salut fidèles internautes, nous sommes Clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres Prince Bakali Monaroi. Très heureux de vous savoir très nombreux, en train d'attendre les vôtres. Je suis là pour vous servir. Je reçois Charline Pakalingomba, appelé autrement, ancêtre vivant avec qui on va parler, on va décortiquer l'actualité parce que l'actualité oblige. Mais avant de recevoir mon invité, parce qu'il est déjà là à mes côtés, laisse-moi remercier mon patron de la nation, Tonton Manamangaya Pitubos, Lady la française, la plus belle. Merci la grande équipe de Clébois.com. Franklin Massiala, merci à toi. Et derrière la caméra, je remercie Steve Labé, caméraman, réalisateur. Merci à toi pour des très belles images. Merci infiniment parce que, comme vous l'avez remarqué, fidèles internautes, nous sommes dans un bon cadre. En face de la maison Galaxy sur l'avenue Kato, salle de fête, salle de spectacle chez Ya Emami la Palace. C'est comme ça que Komoya Salopé Ezali chez Emami la Palace. Les boss, il y a Emami la Palace, merci. Janimi la Palace, les plus beaux Janimi la Palace. Aza toujours na Katia Palace P. Janimi la, merci à toi, merci. Il y a Willy Pensier, les Bert des Fonds, merci. Tim Skabengele, l'homme des immeubles, avenue numéro 2 immeubles. Et bon séjour à Kinshasa. Na Patrick Baraka, les boss.
patron à Rivonia, nous sommes à Lubumbashi, Kolwezi, Goma, bientôt Dubaï, eau potable Patrick Baraka. Il y a Jamal Moukouna, il y a Joli Menga, ma trousse de survie, il y a Jamal Moukouna, il y a Nanga. Merci à Willy Mouché, Nico Damboka, Maman Emeline Zembaya, tous Pépélé Mbetolo. Noche, Congolais, Français, Américains, triple nationalité, Noche, merci à toi, Noël Kamaya, les nécessaires, Yamboka, Tata Mwasinanga, Maman Rifana London, il y a tout Tourouba, moi, Maman, Papa Leki, il y a Gauthier Mascotte, ingénieur de banque. Comme je l'ai dit, fidèles internautes, pour le plaisir de Dani Chandou, Chinois, Congolais, les propriétaires, Nakati Barumbu, Allez Chandoulé, Nixon Boutique, la bière de luxe. Il y a Foule Loukissou, monsieur le président. Et puis, Matemila Simandakou, il y a Bruno Lubika. Je me lève déjà pour recevoir mon invité, Charline Pakalingoma, ancêtre vivant. Très bien habillé. Hein? Oh, ma camounanga, habillé matinga, la ramuta soin. Ah, yom ta soin. Ok. Mais ok, nango bien. Ta propriété. Et concordé. Bah, bonne année. Na Mangaya Pichou. Boss Lady. Malgré. Azaya yo. Mangaya. Eh, Azaya yo. Ah, on a cadre moko génial. Et là, bah cadre oi. À part la salle mythique, tous en haut, place tout le showbiz. Voilà. Mais la salle mythique, oh, moutaro kota fandi, les propriétés. Et ça, il y a grand frère Nabiso et Mamila, les boss. Les boss. Il y a Zagana Magambo, il y a homme d'affaires, il y a depuis. Ok, il y a Emma Mila. Père Bertoni Mila, père Yabadjani Mila, Jordi, grand frère. Gianni Mila, les plus beaux. Grand frère. Il y a Moutounanga, il y a Makas. Azaka moko na bombe po na lingaka na famille wana na koma na na ye. Eric Mila. Te. Parce que Eric Mila la béton. Te na koma na ye. Nani wana. Te yoko yebe pete. OK. Ngana koma na ye. Na lingaka te bato belé ba yebo mona ba yeba chenga sur clé. Mais nga c'est na blouson makasi. Bambote belé na Kamsi Schengen. Bambote na place Ozali. Bambote belé na batutu balingaka clé boa balingaka lingomba mpaka Dr Kinkani yaya zota la biso. Bambote belé na South Africa Dokotolo Kikani le millionnaire. Bambote na place Ozali, bambote belé na Poison Kasereka. Trésor Olangi, bambote na place Ozali à Deborah Ngizulu, bambote belé na légitime. Légitime, Madame Harmonie, avec beaucoup de respect, place au Lolia. Place na Famela. Place au monde qui l'a mis demi pembe propre, on dirait dans la tête. Mais la mango, ça montre tout. Et ça n'est pas blouson. Il y a bien la mango. Oh blouson. Il y a quoi, il y a qui? Oh biloko, Kofi Alinga. Mon pao. Allah ta makasi. Tu comprends, Nabiso, en tout cas, nous sommes assis avec ancêtre vivant. Charline Paralingoma, comme l'a été présenté. En tout cas, les lots, tu as l'émission spéciale, tu as là tout sauf rien. La vérité, les lots, on a besoin d'un parce que le Prince Bakali, il y a Melabiso, ancêtre vivant pour Alamta Veri. Alors, Mouta Veri, encore une fois de plus, bonjour. Et puis, bonne année 2022, bonne année 2022, c'est année moro ya gloire, année moro ya bien, mais une petite lecture par rapport à l'année 2022, on est au côté yango, Charlie Pakalingo mo côté la on ndengi nini. Nangolo, ngana moto angolo, izo za bato surat, bato nzambe. OK. Année côté kitoko mabongisi bien pesa. Ba passion to mona na 2021 ko ya lisuta. Oh. Bon, c'est la conception na ndenge ndule to se pencher na nini. Bon. Na vie, OK. Na vie. Quand on a une vie, na yebi ka makambo moi ba difficulté ya ki wana na 2022 oyo ne na côté liango na nkolo na ndenge na zo consacrer vivre makati nkolo a makambo ebeleza na facilité. Lelo to solana yo na yambi en qualité à Charline Pakalingomba nanu. Ouais. Na yambi en qualité au cadre au sein du groupe ya Miel des Sons ainsi que héritier Watanabe. Miel des Sons déjà coca contracté déjà na intérêt. Te alongola yo nanu. Te yo ngo banda na polémique. Te na koti nanu wana te po yo bi antera. Kasi na intérêt makambo. Te ya loba iki alongola yo. Aloba ngo wapi na yo kate. Aloba ya direct à Lubumbashi. Auto beta Lubumbashi. Te na te yo so la singa vidéo ngo. Nenga loba iki na longola.
nde makambo on respecter parole na nde makambo so ye nga na oyongo bane so enterrer tandis que yom to ndo luka musala on est sali moi bien te nazaka na besoin polémique wana te nga nazaka moto na enterrer oh nga enterrer kaka déjà na enterrer déjà na sota ta ya nzamba pesa nga na ye déjà koki OK ta ya nzamba pesa nga na ye ekoki esili asa la vie na ba bonne chance na jetele ba fleur soko okende pe Bujumbura soko okende pe Uganda soko okende wapi akende na ye ba chance na ye Charlie Paralingo batoko ton actualité mbala moko to moni artiste musicien héritier Watanabe mais c'est le chanteur La Pulga azana kati ya Espagne na orchestre mobimba au cas aussi c'est monsieur Lengi ya ko ya na sukate to bandena to bana pena Watanabe parce qu'il y a une actualité oui azana kati ya Espagne na orchestre mobimba banon pena début année 2022 une lecture par rapport à artiste bon et pas nanga eza normal artiste aza grand ezate kazo yekola ezate ke makambo wana alinga bandande ko sala non artiste aza grand monte ka kenana batu déjà Mikili Olympia Zenith Arobeta omonte ka kende États-Unis na ba artiste eza makambo oyo apezango déjà et pas na ye ezate ke azolinga meka ndenge ba fa bakei na ba musicien la première fois pas héritier za la première fois te eza pe ya sukate ezate que on dirait batu bakoma kosalela ngo ba commentaire moko soki on dirait ça grave non eza gravité eza normal po esili pete nenga oyabo ozonga aokende ka lisusu héritier artiste mokete kande ba oloba ke Fachi Beton za na ba communicateur te o ba obandolakisa ba preuve ya grandeur na musala zo sala là musu peza bongo et pas artiste pour balakisa o yazali pour l'instant ndenga na osola na oboye na rumba congolaise tant muto afandi azo cartonner c'est facile pour ba contrer ya pour ba tout ba ya verrier pour ba solliciter en plus ça les seuls artistes o azo beta trop OK na ba fête ya bato na ba privé na ba concert live azo beta trop les seuls artistes mais les musu batu ba okena on a ba communication ba mon on dirait Espagne danger Espagne l'équipe Paris France mais ça va Mikili eza poto bandu le kutu ya minene o eza préparé eza wana pona wata eza ebele. Est-ce que tu fan de la sujet à voyage, il y a héritier, on a fait que tu as nouveau, hein, n'habite na bani nouveau né, nando le auto orchestre ngo, si moi tu as déjà 7 ans, depuis et fanda na stabilité, malgré biso tokendaka mais à la preuve de force nae à surmonter les sous-groupes. Na batu bakenda bazongi par amour lisusu ya pardon alors sakada moto yo a vivre na pardon ya nzambe bambulance bokenda ki ba foudre batu kutu mususu bazalaka na batikali na kota la maloba na yo tu te dis lelo oyo qui au sala une grosse erreur ya kokende pe lelo oyo yo orchestre c'est prospéra et Charlie Paralingo m'appelle langage change orchestre tant to de ato fandi siango to cheba pylone to bika awa clôture le pango na biso comprendre ton biso toke to longo na biso toke makam na biso te bino te yo to chana na signita administration tant ngana ke administration ba massa pe batika li ba sali boulot na bango très bien ba faire remonter groupe bravo c'est bon et là ici pe ba preuve de contraire ka Nzambe aza juste na makambo na ye. OK. Okoko kende. Batu musupe bako remonter ça normal. Moi je ne suis pas jaloux. Mais ngana miyebi o naza. Naza ka mpaka. Naza nga mutu musu te naza pe satana te, naza pe Jésus te, mais naza ka mpaka. Naza na ba qualité na ngai moko personnel o et ko zale pas ba qualité, c'est tout. Tout le monde est faillible. Et ça bongo. Et ça normal. Groupe Mati. Et ça ka image.
Très bien. Il y a un problème. Mais qu'on regrette aux alangotés. Bon, on a regretté net. Lelo oyo to moni en tout cas s'il faut le dire paralingo ba te belé babi azalaka pressé soka azala na orchestre lelo alanga ke ba poto to moni ba jora ba ke ba miki ba chali rubenga ba ke ba miki excusez-moi et ça problème je t'en prie bonne chance na ba chali ba ki sinjora ba ke na ba poto da ko bongate mais ça avantage ba kende ko sala mosala ba moni poto ba tamboli nango poto pesa te okei nde ozwi makambo te nga naza mpaka nga naza na makambo epesa pe makambo te nde toyebeli naza na bato oyo depuis nazala na wata so natangeli oyo bato bake poto bato nga naketika na aero bakende poto naza ebele nazala na wata bato baokende poto kaka na chali wana apart kolongwa na nga avant nalongwa mais wata kenda poto na ba musicien nazalaka tikala na chef na Charlie chef nanga te tobi nan par rapport ni ozalaka secrétaire général mais travailleur nanga kaka ataza secrétaire ye moko yebika ke azalaki travailleur nanga pour moni place à suka oui au moni place à suka c'est wata yo travaille au moni siko nga chef nanga ka wata ozalaki na grade nini nga nazalaka na grade te mais apparemment babi ozalaki soki chargé ya production soki directeur ya production wana mpo nayebi ndule ok nafanda wana na technique mpo nayebi ndule okomprendre nga naza te motu oyo baoloba nanga ke chef nanga chali na chali moko obanga te po chali place azosuka eza na makambo mosusu omoni babenga wata l'homme le plus compliqué du monde mais eza na makambo mosusu bayebi kaka moto oya oloba eza paka na bango moko bayaka mpaka kende pa oyoki langage na bango mpaka kende pa motu na yo wana ndotindo bongo bango te bamise te na ye chali eza babeya so place oyo na bacontrat oyo wata kobango nde baoboyelo yango oyo me nga na olobaka vérité na wata yebika mpaka kosaka te ekasi omoni place bango baosuka na place wata kooboya bayebika moto akosala effort akotungisa wata tia ndima eza kaka mpaka ozali na pouvoir nini ya kondimisa mpe wata na bandenge ozali na pouvoir ntongo nga na oya deja na wata so sikoyo so aza na 30 ans nga na banda oya na ye deja na ba 20 ans bango baza na bango baza na baekiri na bango na bamakambo basalaka nga nazalaka kaka deja na wata tozokende babwati tokokutana na bango bazobanga biso bato ya kisi nga nazalaka deja te yango moni affection wana eza plus supérieur nayebi mpe idéologie nga naza lakelele ngai wata ifo lobaka paka na wata par kozala tokoli baya naleki ya bakartier nga alakelele. Une question. Oui. Paka oza prêt ya ozonga la team wata. Paka za prêt ya ozala na wata. Tena tunika la team. Yo nazo peso ka réponse. Paka za prêt ya ozala na wata. Pour kozala na wata eleki kozala na la team. Pour wata nde la team. La team c'est une groupe. Koza prêt ya ozala na wata. Ezaka la team. Oza prêt à travailler na ba administrateur nostu ya la team wata. Naza prêt ya kozaka na wata. C'est wata mango na forme musu. Ngana zokende réponse na ngaka yango wana. Ngana zaka na wata. Ngana za ngana besoin te o ya kozala na batu nyoso to wana te. Ngana zaka na wata. Soka wata accepter ngesili. Ebike sangwe panzani. Et Panzanani. Mpaka zongi la team wata parce que ba mona a une grande production au artiste abeta na fikini. Foire international de Kinshasa. Est-ce que ça problème? Ngai ton. Tout ni ka keda point pété. Ya ngwana kasi. Koza na wata ndezo pesa nga ba permission na koko kendepe. Place mosala na zo sala. Ezali na landeli pe Nathalie na sukika na wata. Yo monanga na podium. Eza moi flou. Na mona ngoma flou na bato ba hôtel biso parce que ba Jani Mila ba vendre ba hôtel biso ba ya Eric Mila Béton ba hôtel biso ba ya Emma Mila patron de cet établissement ya Emma Mila
palace. Ouais. Alors tala biso ba ya Willy Moucheni Koda Mboka ba Mamé Miline Zemba ya tous pepele ya mbetelo ba noche congolais français américain et puis Dani Chandou les propriétaires na Ale Chandou ba tala biso ba ya Bruno Lubika Mbongo ya propre. Tango zolo ba ke ozo zalaka na wata. Ezo meka un peu ozo expliciter biso te certaines zones d'ombre. Biso to lobaka na TV to zonga rapeka na TV. Parce qu'avec tout ce qui s'est dit, tozonga wana te. Mais tant déjà ozo zalana watango, ozo confirmer biso que ozo ni na relation normale na wate puis on va lobela mamba wata. Watande soka obika paka salelanga boye na sali. Paka kende kota Bujumbura salelanga boye ngaza na besoin ya Bujumbura nde wana pe mususu. Oza administrateur kuna te otino ndeni. Mais nga nazo lobelo na privé. Wata à part vie professionnel ya boulot na ye. Ah OK. Na bosa na makamususu. O etali na ngondule te. Ah ouais etali ndule te privé. Soki pa obi paka na makamandule salela nga boye. Lokola ka eza héritier. Non sala. Oh. Ah oui biki na lelo ma bio changer langage. Mais langage change à tout moment. OK. Langage à guerre eza. Langage pe o ya kobongisa eza. Répétez. Lelo bato ba loba wata abeti na Espagne mais salo abeti ba moni ba photo ya Fali. Ezaki production ya Fali. Wana nga nazo boya ko chaba commentaire trop. Po omoni mutu muso akozaneka après ça kende poto. Mais azoko kolandela makambu tout à la loupe. Kolandela tout ça veut dire oza il faut kolandela tout. Il y a un pouvoir na biso daga supérieur na landelaka tout tout sauf rien o eza pour un avantage kaka ya artiste pour protéger kaka artiste avant tout na landela tout o eza kaka pour un avantage na protection ya artiste Dani Chandou bayebi mon fils les Chinois congolais. Les propriétaires. Monika na mema moto mbongo na média lelo bato ebele bakoma kolia. Wana bof. Wana bof. À part qui bof. Yo te est-ce que ngana tout Monika o kaitsi ko na lobeli yo. Aboko la kabatebele. Omoni Dani Chandou aboko la kabatebele. Akomi bokese nyoso. Bato ebele. Dani Chandou. Akoma ko c'est les azap parmi basel lelo moto jeune garçon mon roto robima ato zwiki siambongo que on a l'équipe Dani Chandou impossible ato zwiki siambongo Dani Chandou toujours fort ata vraiment comme leki à Satan ba c'est la ko vraiment ba tiroir bon moto akoka na Dani Chandou azate na Congo neto lo babo azate apesi na Chine bakanga oh moto okokende Chine te mais na ambassadeur à Chine batangaka ba université moko yesko la petit frère ya Ale Chandou Chandoulé Ale Chandou dans Hollande si je ne me trompe pas Ale Chandou Chandoulé Ale Chandou mobali sko ya Josiane Onyenzi wana mère nanga Onyenzi na sepelaka po azwa pe guango po yazaki ne muta makambo ala muta makambo te na kota akoma ko accepter akoma ko ntimba yazaki ne muta makambo adoki mango on comprend mais Dani Chandou yonto yana ela team wana za mwana nanga OK azaki ne na ba viene pe belé ya babarumbu ba komina kini bazaka pe na wata mais bazoko ko salela ete mais ngata on atali étoile na bi oh bato ba bossa na ko ndiko ko bossa no mona président ya RDC OK ya ba 2030 des choses au monango natalika Chandou mutamakambu na conviction il est blague te so alobi bon tikelanga temps Tikapé. On dirait un mois. Oh, ok, bah, un jour, 2 jours. Parce que la bonne est on a Gianni Mila. Gianni Mila, c'est quoi? A positionné. Yo, Gianni a triqué au témoin. Gianni Mila n'a pas convaincu. Aujourd'hui, on se boit à Bangote. Na Gianni. Bertoni, on se boit à Bagoya. Bagoya. Bagoya, t'es clé à verrouillage. Et ça, Bertoni. Et maintenant, ce qu'on a Zalagana, il y a Emma Milana, Madame Mami Mila, la femme de patron. Ah.
Il y a Emma Mila. Il y a patron. Il y a pour Monica établissement. Mais boss, Azana Makam. T'es boss à l'Axaïna déjà. À l'Axaïna. Confiance. Déjà. De ce de vider pas bureau. À l'établissement. Il y a Emma Mila Palace, Madame Mami Mila, la femme des patrons, et puis Eric Mila Béton. Mais c'est quoi? Gianni Mila Stéphane. Moto Oyoko Monate Daga Maxime, mais on tient le clé. Yon tu l'as sous tricage. Tricage, tu as usé mon abatutu. Bon, tu l'as clé soundé comme tricage. Maxime Azaka Ponanga. Oh! Maxime Mila. Maxime, Azam Mosto Mobile. Ah, moni. Osuki, place Osuki, vraiment clé. Mais ça, bon, Melinga c'est non, bon, il y a Jamal Moukouna. Il y a Jamal Moukouna, c'est mystérieux. Ah, ngana Dani. Dani Chandou. Dani a sa petit à Jamal. Tu retiens Dani la polémique. Dani est fort, mais il y a Jamal a sommet. Ngana besoin, ngana besoin de sommet. Ngana besoin de Dani Chandou. Moutoko Kundanga Goudouye, wana Dani Chandou, so ngana kufia maye. So il y a kufia vanga pe na wobunda. Non, Dani c'est notre frère, il est ponctuel. Il est ponctuel. Mais si autant tu as un sujet à Ndoule, ou attendant honorer Congo. C'est le Congo qui gagne. Ouattanda honoré Congo. A bénéficie ba ministre, ba tutu o ba yaki ba longwa ki Congo. Ba yaki ne mundu le po ba bina musique ya Wata. Et puis plaisir na ngé comme mo kum sa Wata. Ba photo o moni wana e na ngo pe ba clan. OK. Ah ça ba clan. O mona pe ba tout mo ba na secte na bango. OK. Ba poni kaka photo ba. Comme souvent ba secte. Mais oui, mboka to kende bongo tu ba miso baza na ba christianisme, ba miso baza na ba clé na bango, ba miso baza na ba clé. Ba photo sonne za ina mama ba secte hein. On on dirait photo eza ngo pona ka la OK, symbolique. Nenge kenda na tricage kaka. Oh. Moto wana ndako beta mais pour ça lokola diminution to ça lokola nini to bimisa photo siko moni bato ya bureau nde bazanga ki vision ko mona ya kotalisa ministre yozo kona nene bata bureau ministre modéron timba ministre environnement excellence so batalisa ki te boye te po ba ministre baza chargé azana makambo ebele pas ko sala ki pressé OK falo sala nazala kaka ozongi to sala kaka sala kaka oye bombani na kuku okoyeba te yozo betaka masolo fikini ya ba 2h du matin na ba 3h ozobeta te. Là tu veux nous dire quoi? Ozongi na parfaite relation héritier watanabi toyeba te bon so na biso ke mbongo taxi o na na ngoti awa na auto liaki lobby ezaki na kone yebo to bangisa nga mpaka lingomba mais être vivant mbongo taxi na rodame la palais wata problème était mais azana déplacement zindengeni batunde bakanisa ya gérera makambu na chombo ata na déplacement ya gérera chombo mokonza mboka mais oyebi ke wata kangi actualité bon kokanga actualité azana makambu toi kanga actualité ça normal et là normal les makambu ton de ba ocha coup de pouce les attend il faut te ba opé satan très bien so itana les attend et ta musu pe oya ya mutu mo boye nango na ndenga veri comprendre eza bongo to longo la polémique à makambo ndule wana ko déjà za bouquet close monde entier na batutu na mindele ba ebi que la poule gande makambo c'est fini. Merci beaucoup la poule gande makambo. Il s'appelle Charlie Pakalingomba, ancêtre vivant. Je l'avais reçu pour votre plaisir aussi, fidèles internautes, pour vous qui venez à peine de nous suivre. Nous sommes clébois.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres, moi, Roi Prince Bakali. Merci à vous pour votre attention particulière. Merci Notier, comment les Français américains, les boss. Notier bientôt, Mokile Ozala, Anébullition. Merci Noël Kama, les nécessaires Yamboka. Nixon Boutique, la bière de l'X, la grande moisson, opérateur économique, charge Yamboka. Il y a Bruno Lubika Mbongo ya proprement Temela Simandaku, il y a Bruno Lubika et il y a Foule Lukisu responsable de la continent Asie, il y a Foule Lukisu. Dani Chandou chinois congolais, allez Chandou Chandoulé. Merci à toi, merci infiniment parce que boss azana mabele.
Patrick Baraka eau potable patron ya Rivonia azanaki akomaki lobby et puis Junior Yombo pe azana kini Yombo Junior wana Yombo skin wana muninga mobala Gisèle Zina ta élégance atunaki ngai yo ye ya depuis parce que na mona ko be ngambe neti ye ya depuis Junior Yombo ya depuis ya Gisèle Zina aza mutu abandi kolia lar lelo te akoli na mokate te abotami na famille bien depuis toujours réunion moi tant to réunion na oye biso wana ya makambu ya ba ville ezotombe Yombo azaki déjà na ba mituka pe ya kanda ba couper katanaka Junior Yombo azalaka déjà na zalaka depuis aza mutu alelo te Yombo aza mutu alelo te parce que yo oyebana na batambongo makasi boye na pesa connexion wata kaka bon tongo zo ba wata kaka yango mona kipa batambongo alelo te na ebindeni batambongo musu bakoya ezana ba mso ba lelo na bakala ekasi batambongo alelo bazar neti ba yai mamila batakala moto yaza moto ambongo ya fondement akokoya te poza homme d'affaires OK ata bokena ba ministère bokozwa ete ba ya wili musheni koda mboka batakala ngani esalangage ke moi na zolo moni mabe na yo na be mission non songa nazo kumisa moto aza valable loyal moto ambongo aza vraiment moto ambongo aza homme d'affaires azo sa ba faire ngape na otanga ba homme d'affaires siko tongo to retourna ba faire ya ba homme d'affaires oloba asaka nini nani ngam na poser ba question moni siko koma ka bongo ngam na poser ba question neti ba Kenny Mbumba Armelou homme d'affaires ya emamila na ko bando de to boy comparaison yo nda muto ngana omoni mais ngana so ngana la so grandeur nini muto ala na mbongo mais eloko batu ba mona on va dire ça te wana batu nanga pe kaka ya yo pe tango to tanga ya mamila azaye moko te olongwe na ya mamila to yeba ya wili musheni te ngana za mboka ba James Kabengele l'homme des immeubles ba précision to tanga ba précision l'homme des immeubles James Kabengele patron Kenny Mbumba Armelou Dr Kinkani Yaya na architecte na Dr Peboy wana patron boy te mais architecte ba président de Zika Bushkop kaka pomboka eza nango na ba bongo elingelo banini ba construction bo tozonga na ndule te tozonga pena na ndule ko tozonga na ndule po oya oluka ba problème ba patron no mususu bakimo pamba ya Jamal Mukuna ma confiance mutu azana ba immeuble na Tanzanie na Zanzibar na Dubai ya Jamal Mukuna na mona Baraka Patrick Baraka eau potable na mona ekala nata no soka mo boyebani pe ngana sampaka papa nazali ngomba na mona kutu na mona nde bandeli ya koluka na e OK boîte tango ezana mukie tango ezana kutu lounge bar boîte te loge kaka bakanga ba lounge bar la sali les clubs loge bar ya Patrick Baraka Rivonia na mona kango tango ebandi faut na mona na kini na ebika moi 3-5 ozanga na pete moi 4 ko kota mais na moni obeti mbunda awa toucher za kaka tengana wana za makilati okozongela cop na yo pe na beta déjà le mosu po mona manzeko alembaki na beta so mutu wana na studio to spectacle na spectacle te na za so na niveau spectacle te au mona te na mariage au filmaka na beta o beta na mariage no wata saela yo boy na kabambara mama na mariage historique wata beta mama na ndule wana il faut beta oh beta de pour ancêtre pouvoir ancestral so na sepela na vesto dadi mula beta et là problème dadi mula da soin a débrouiller bien petino di baya ndeni bo mona di baya intact ba di baya o moté di baya chaka ka mo excès moko boye na nini batu babenga e bozo benga di baya sala ene boulot po attendre ndenge nini paka koki ko se retrouver awa c'est que paka déjà azongi mouvement OK ezalaki nde bongo nde a filmer na ye a tiango na page kaka ndenge asalaka
Nzoka il fallait que les moussoirs tout nata. Moi permission et tout. T'es à tout na permission t'es à la de la cagata na nenga sous-sol. N'est pas cabo. Moni awa position. Là tu as raison. Très bien. Au moni bango ba condamné ka dibaya nzoka bango mona ba CG na ba tututi ba mona. Ozo lukozongo s'attaquer les sous. Nazo s'attaquer te. Ngana lo ba clair. Mais bo tout naté que oyo ko sala ni nzoka il faut ko tout nata. Paralingoba, autre actualité parce que la télé c'est le temps, tout courir derrière le temps. Formateur pour la musique na biso ya Congo, si on peut bien comprendre parce que Oza Pembiaka, na Mamandou le monde ba grand monsieur ba président d'homme na l'île Mokonzalil ba mabita isome motema champion Caps Kapanga la ba la biso, champion Caps Kapanga la patron. Motema mabita isombe wana ba famille nanga parce que famille za munene. Ba la biso ba ya wili pensier champion adol. Nadine akei te lokolo. Nadine accueille Nadine accueille le colo. Pour mon moi si champion adol. Mupende ou naliwa. Nadine accueille le colo. Maman Emiline Zemba. Pakalingomba formateur na musique na biso. Est-ce que comme on a formateur na musique na biso? Excuse. Na meka un peu ko sa question parce que Jean-Paul Welly de London ba otala biso mais on a ba formateur na musique ba tutu moto moni ba tu ba on nga ba créer polémique ezaka ndenge pe na éclaircir ka très bien eza ndenge ka ba lobaga na ndenge ya bien sa polémique pour na bangela ka yo na ko polémique te na ko toucher pe côté noté na côté pété to sola ka bien merci. Eza ndenge so ngana obike nga komona nga Pakalingomba. Omipesi na mipesi. OK. Mutu mususu pe atali ke batu na ngati. Na bandoza kala na petite sœur na nga bébé Yann Ariano. Nani? Bébé Yann Ariano. Ala ex na yo? Te petite sœur na bébé Yann. Wana bana na nga. Petite sœur le gatanya lenga. Donc na OK chez bango kala. Mpaka mère na bango zo yoka mpaka obi mais yango yo na mpaka relation bandi wapi abangi jo amoni na bi mpaka ngo yeyo osambelaka oza mpaka ya Lingomba nini ngape premier jour to na yoka komwana na kanto na mpaka o Lingomba kasi naza pe mpaka ya Lingomba mais na kati ya Lingomba ya muziki mais le mosusu to ngato dévier nazala na makambo lobi ya ba formateur ba ebisinga polémique ngo bandi na émission ya moto yo asaka lataka ba sultani wana sango on comprend mais to sola sa polémique sans polémique mais mon pas au pas année na droit de répondre bongo que azane format tant où y a mon pas wa boy ko za formateur yo mo na passe ani et suis yo wapi ya boy na yeka mpaka ça formateur te yo na ye problème eza opinion ye pe ala moto mayele OK ba mo pas wana baza ba scientifique ay bo landela ta ba génie oui est-ce que yo okoko yemba banzembo ba musicien nyonso wana pour lakisaka yo ndo format bango mais yo soko moni ko za grand formateur benga ba guitare yaka nango la bisa ko za formateur net ndingo beta imbunda bweso formanga funa beta pe merci koyo yo zo kokate ozo koko défendre te en plus ozui Sankara oche à l'écart nzoka Sankara soka za yaki koka ko ya alobeli yo a défendre yo ngo côté la Sankara lisusu te nazo côté l'été nazo lo baba norme ba valeur pe po ba valeur ba négliger ngo bongo te ba po ba bi Sankara anniversaire à vie elle est le 25 mais Sankara bi le 16 et ça événement te tandis que bon ça l'anniversaire surprise pour la vie Sankara nié ngo te mais tant déjà to l'équipe le 25 jour événement bino mo créer ngo ko ngo bébé ça nazo bébé ça te mais bino bolinga nga te seke bolinga na sumu kaka na lobaka balokuta okomi la même afina Sankara mais est-ce que aussi jour événement biso tout ebi ya Noël ezaka le 20
le 25. Mais tout le monde a peu date ça n'est pas reporté, tu fêté samedi. Ils ont lundi pour même samedi. Wana batu ya ekonzo. Nde ba poussa ka bon. Ba Mathieu Boche. Ba Mathieu Boche. C'est comme Mathieu Boche. Et voilà petit la biso. Mathieu Boche a goza monte konzo. Mathieu Boche déjà kota. Afanda na mboka, azwa valeur. Mais na journalisme, lui c'est mon ami, je le salue. Journalisme lelo ndeti na TV. Ezaka po batu bakendaka pa banati lokole ba papi boma, mais ba Mathieu Boche pe déjà baya ba s'installa. Soko tuni na libanda mboka ba opesa pe. Ba yebiye. Non, lui c'est mon ami. Casse. C'est une valeur, on a respecté la valeur. Très bien. Il y a un moment où on a respecté la valeur à Sankara. Ok. Pour sa valeur. Ce qui est comme un indigène, bakota na jeune abiso oyo, bafinga rabiso, rabiso, j'ai kokufa. Neti ba piroje, bo bi place ba uta ba piroje wana. On va attaquer ba piroje. Est-ce que on attaque bat nazo ba vérité nga nazana na wenge. Oye pe aza voyage soldat. Talinga te soka ko ya kofinga. Ya ko ya kofinga nga. Menga na ofinga te nga na ozo bande vérité na ye. Asalini. Oyebe ayaka nani? Ayana. Bana manzaka soki bana manzaka soki opération dragon. Oh manzaka mankoy. Et bongo yazaka nani? Yazaka nani bon baza ba courager so il a sambe sidi ba lokoti ba milangi ba sangisi ba tena ba kaze. Mais persévérance ya kozala na confiance wana yango la mosi. Tous ala rapé moko soki patron siliki bino botika na patron bobetele lisolo mo vieux to boma moto ngo poso to pelisi yango o sala bien te sankarazaka mwana yo. Très bien. Ngana za na masolo. Oyebi Sankara kota prison, oyebi ya viol. Oyeba ngo. Oyeba ka Sankara kota prison ya viol. Prison ya viol. Na kisasa to poto. Na kisasa awa. A violaka? A kota prison ya viol, babenga ngo viol. Mais les musu ba yoka na petit yango. Petit yango pe les musu akolaka bien. On comprend? Aza moto a viol te. Babimisa ngo viol. Première voiture, il y a Sankara à sacrifier, je crois bien Terrano, soit na bosanité, à sacrifier pour Abimana Boloko. Où est rançon na pouvoir na taille à Kabila. Abetango Kara, Sankara Silikaka, l'ongwa on dirait déjà l'ongwane wenge, mais na ba bonté na kozanga teme na kotala pe ke boulot vieux. Vieux te mutatinda nga pe na kena makambo wana na ko moi reconnaissance pe azongela boulot abanda boulot Sankaraza loyal ifaki batika e kakaza na Venezo nepo pa bunda guerre te mais ba Venezo ne ba okende déjà ba vieux biso bazo kende déjà biso il faut to protéger ba vieux bazo kende biso lokwa tozana ba vieux il faut to protéger ba valeur ko ba kete hein to protéger la valeur à ba vie na ba petite erreur na ba jeune au bazoya ba bi histoire te biso to ko la sage biso to ko encadrer bango ke ko wera oh nani oh koko de ko rappeler batou mais puis Roger Diana na papi les princes les font bien ya nini nanya osala ko le Sankara na bango to Sankara abandi na wenge pe maison mère te Sankara za pe muta wera te Madame Adolphe. Ezapeka bongo. Madame Adolphe. Au côté les poètes, ça là na Tonia. Tonia te na o beta li solo oyo na bana ba 80 mususu ba 90 ba yebite. Ba yebite très bien. Na bana ba 97 ba 2000 mususu ba yebite. Net ba Steve Labe boy ba yebite. Ebele na chronique pe kaka ba Steve te na ebele ba mbinga mususu bo mona na ba tefe na ko tanga ba kombo te. Ba ebite seri wana bazaki te to ba mbinga bazaki ba manda chebwa ba mbuyi bwebwe mais biso tozaki déjà ta kala paka nazalaki kala avant dislocation wenge na bandali na landaka ndule Sankara de Kunta ba japonais bazalaki batu ya Adolphe ko Adolphe nazalaki na bilamba. Mais par rapport kaka ya ndenge zalaka on dirait Adolphe faible
toke na biso boye yango wana omoni makambo Wilson aza formateur et pas ba musicien na ye. Pardon? Aza formateur et pas ba musicien na ye nde ba acceptaka ke formateur. Moto ozala formateur te na ndako ya bato. Po Kofi pe aza grand formateur et pas ba fali a forma ba fali a créer ba fali lelo fali aza leader c'est encadrement. Donc bon le encadrement yango wana formation te. Yango wana formation. Mopao c'est lelo toza boy. Na ndenge des fois wakeli sous. Kasi totika na Kofi. Oh. Totika na Kofi. La Kofi nde lisusu baza ba vient na biso beaucoup de respect mais baza na bato te. Ya kolobela. Ya ko rappeler. Oui, bien na combien et ça maman na idéologie faut qu'on rappeler. Kofi a kolo bagate. Rien a kolo bagate. Ngana yebinda kwa Kofi. Oh ya mo fleuri wana. Ya Lubumbashi place Sona c'est comment on foutait là. Attends, on a parlé na bandali. Oh, Sonas boy. Oh, yo place quartier latin Salama. On va côté na bino boy na bandali. Na Lubumbashi na bandali. Quartier latin Salama. Kofi ko tazala ne pe na besoin ça la quartier latin te po ba succès na ye déjà. Ezalaka makasi. Ezalaka makasi. Kama zoke de poto. Azo zo ba musicien ba accompagner kaye, azo futa. Ne ba master ne ya poto na ba idéologie musu ba bino. On a le pouvoir à recruter. Il y a aussi la groupe au lieu à chaque fois où il y a au très bien. Ah, nous on a recruté pas quoi une histoire boy. Oui. Nazana histoire, on a pas kalingomba. Nazan pas ka tima moté. Moté ma harmonie ngenzi. Mère harmonie, ici on a sepelaka. Ba couple ça. Mère Ngambe, Mobile Ngambe, mère soin. Et puis à Salaka. Au monde de Biso Boy. Tozane la banzala Mopao. So Nazari Nanzala Mopao. Et Sili. Mopao comme un gars rolala. Alali Pongio Mosala Moussala. Maman par la London, il y a tout le monde, maman. Il y a Gauthier Mascotte, ingénieur de banque. Mais ce qu'on plaisir dans les accueils, osons reconnaître la valeur et pour nous mettre histoire vraie. Mais oui. C'est une bonne chose. Avant ba jibe ba koma na banda kwa bien ba wera Kofi azala da na nda kwa bien koleka bango. Tant ba on ba kema campagne. Ce que plaisir na ngeda mwana wenge ba beta vraie histoire. Tant ba kema campagne. Ba ke ndo footela nde mo pa lobi ba pecho pe ba devancer déjà. Ngafna payer. Ngapé faut na kota bango déjà numéro. Alandi bango isu na li campagne. Mais ba banda ko footela li bosso. Na ba ma campagne ezajibe wera. De bakota kota avant pas mon pao pour ndako mon pao déjà sérieux on a na bandali qualité nango na valeur nango na so leki de olobi ay pas Kofi bisou ngana kota kati na sima ko na nexa sima place oye baka yango déjà kala ezala na ba standing déjà ya lelo comprendre batika na bango ba discussion ba ki formateur très bien Kofi na wera balinganaka trop azala soki pe nini asimba exaucé à part kosimba exaucé na go fungola par na beta ngo emona na net je na Kofi ka muta ebe ona wera magamu na oloba mamni no ngoloba eza ya polémique c'est polémique tika na bakila na cheke opi na sola na ko kate lokote mais c'est polémique na kata Kofi azala na poto na jibe ba osa Titanic biso tozala na boule maison mère ebimisa disque ezala kombo soki na obosa na échappé nga muto aka na kombo intervention rapide eza Kofi ngai nazwaki chance wana poto Kofi akoti na Jeep na Cadillac atiki on liboso ndiaye wera bimi Kofi akiti basola na ye kaka nga mutu nazalaki pembeni wana na tsone na oyo kande ba osolola yo expliquer tsone que bana mai na okuna ba osala Titanic yo il faut créer intervention rapide Kofi a contribué
Ok. Il faut créer intervention. C'est une bonne chose, c'est une très belle histoire. Intervention rapide. Ngai ne na fana na ngai na telemi na obeta na wenge seri wana. Na telemi mupandi. Ozo yoka. Mais Koffi yebi yango. Des frères Nico Boa Congo. Azo ya ko déranger kutu bango. Koffi, futanga mbongo nzembo nanga. Futanga mbongo nzembo nanga. Mopa osoka telemi so ayebi makambo na oloba. Ok. Oui, quand il oh oncle. Oh, Vénico, tu connais pas non sola. Koffi Moutouayaga na idéologie à intervention rapide. Ok. Il faut créer clip boyé. On dit pas tout va dindi. On va monter Titanic. Ayem kapé ça idée wana. Mais oui. Ah. Balingana fort. Na ebité de donc on est ba welaka. Baza ba pire. Pour série wana, Koffi aoya na idéologie. Azo bak Samael. C'est qu'alingaka yo. Alingaka yo. Comme tu as repéré, il a repéré c'est que batika na bango ba polémique oyo bazo linga basala ya ki formateur ya ki nini pour Koffi za grand au format belé et vous avez bateau ba hôtel ande bazo interpréter autrement te bateau ba hôtel apé baza ba fanatique ba ko interpréter ngo bongo mais Koffi alobi ne pe mabete asali loko te et bon ma fingi ouais imbécile rien wa go to linga ngo pété alobi kaka ke na Congo formateur azate mais ngana yebisi Koffi olomide ke ba formateur bazaya liboso eza na yebo yemoko formateur pour former belé a format pe vient no fali fali vient nga moni be mission ko comme aloko bosa na njoko mona bimisi mbata seka na raison retirez nous parole na yo do seka na yo bon te na eva ite bola eti nzambe na ngai kozanga eza pasi nini zangi comme il passe yango ozo kabela fali ya ko balusa luketu ya ba paquet ya ko voyager trop ya ko zala star nazo ebate oh, il y a Charlie Pakalingomba, ancêtre vivant. Franchement, il y a maître, Aza master. Ah, comme il maître? Aza master. Master na yo, hein? Aza master. Ngana bandi pendu la vaille, bangoka zamaka. Mais orchestre na biso, to beta na banda leleki ya bango New City. Ngana banda beta na lifaki. New City bimisaka aye. Lifake bimisa ba biso, et bimisa ba Bill, et bimisa ba Bourreau, et bimisa ba Jessa Sakoko, et bimisa ba Prince Bella, et bimisa ba Koso. Na zonglo na histoire wana to sala émission spéciale pour la histoire ya Mamandoule ya Bandal et puis bato ba se démarquer na Bandal avant ba ya orchestre minene. Fidèles internautes, ça n'est fini pour aujourd'hui en tout cas. C'était Charlie Pakalingomba ancêtre vivant. Charlie Pakalingomba te do kuidekele. Na boinga na to sumuka. Te to sumuka te. Nazo gérer au bien. Nazo lo ba bien. Au moniteur que non a beté lo njora abimsela ba mbata. Nalingi pe na ipengle. Te to clôturer. To suksa wana. Nazo suksa aw. Bato bazolo ba o Wataliye. Ngokota na idéologie wana lisusu. Wataliye bango. Babongisa. Te to chapeke Wataliye ko. Aliye te. Aliye bango. Te ngana confirmer aliye nanu. Avado koma na bango aliye. Bongo buke muke bongo. Te ngana njora to zawana. Njora te sali mwana mikili. Merci. Mais njora ayeba ko bongisa. Te aliye nanu. Te. To yebi le pourquoi to lo bango. Allié ba leader rebelle, allié leader à liboso. Ah, on tanga te. Tanga te. Allié nadi. Nazo tanga te, nazo banga ndeko to na luka moto mosusu aya na émission. Pour yo nazo mona problème mo zawana. What allié? Allié 3 leaders mobimba. Oh, no tanga na émission moto mosusu. Pour yo zo banga non. Voilà, au tcha génération le loto na ya kala. Ba tutu te tika. Tetika tanga na émission Mathieu Moche. La boy pardon. La boy parce que na muta batutu. Oh, mais yo tika no yo no journaliste. Te ko tanga ba te tika. Ko tanga ba koma dutu. Est-ce qu'un jour Razaka est pas muto ana bimisa énergie ka moko ana liete? Wata place tunjo ka basale bola mo ana te wata salié.
Tenjo a sala na orchestre o akina sala o azala dépenser en bon on est pour le marketing. Bon, Charlie Paralingomba to na souki émission na biso ça plaisir à trop ya yambayo parce que c'est mon émission et puis invité na beaucoup de respect. Et ça plaisir à trop yambo tout a été dit, bah ya Emami la Palace, bah la biso patron ya Emami la Palace, nous sommes sur l'avenue Kato en face de la maison Galaxy. Merci à toi les boss PDG Emami la Palace, ça les spectacles, ça les manifestations. Chez ya Emami la Palace les boss. C'est que Mbongo Limbe bimaka pour émission. Te mon ami la koutouté, mon ami ya limba koutouté mais ya Emami la c'est mon boss privé. Ya Emami la Palace en tout cas, merci également madame Mami Mila, merci Gianni Mila en tout cas, c'était un grand plaisir de recevoir Charlie Pakalingomba en cette vivant. En tout cas pour le plaisir de nos fidèles internautes et puis merci Tchétché TV, fils ya Haïti là, des Suisses. Ok, ok, des fils de Haïti là, des Suisses. Tchétché TV, fils de Haïti là, des Suisses. Merci à toi. Et c'était un grand plaisir de recevoir Charlie Paralingomba. Bon, non, mais on s'appelle sa fils. Haïti là, des prix suisses. Bambote na place aux alliés, na Suisse aux Hollanda biso. Bambote na yo. Bambote belé. Bato poto baleka rebelé mais na on ngana alexandre ba patron to ebika boye dala biso mais biso na bino ba patron tozo bika na pe manzambe très bien kolinga to me ko gérer temps eza ya nzambe tika pakae ba koloka makamune mususu ya ndule de la patron à côté à Mamandoule troté. Pour financer même Mamandoule. Bateau bana quatre Andoule ndeba yebi bien. C'est un bon message. Boti Kandoule les capé mon pépé. Beaucoup mosu Andoule on dirait bon on a bien monte etambu Sandoule. Très bien. Oui, Ndoule il faut ça la financer mais mon pépé il y a Makamondule, il y a un binope bolandaka. Très bien. Pour l'orchestre rebelle, ça n'a pas ah jeune talent bazo lukaba bima bozo chambon on a bien. Pakalande la yo son yandoule. Oko sepelati. Ah bambote belé dans les patrons des patrons. Boss Emami là, il y a Emami la Palace les boss, motema madame Mami Mila. Nzambe ya Angélique. Nzambe ya Angélique. Nzambe ya Angélique. Ndenani. Kosomba no ampulte ocha na ndako po lobi tumbelo ndako. Elingelo banini. Kosomba no prise sokete. Liste reo lukango wapite. Adresse ça mon corps. Oromona Bertoni Mila, Oromona ba Mila, Soko Monica ba Mila Mila. Ba Eric Mila Béton. Soko Monica ba Mila Mila. Eric Mila Béton quotidien. C'est que ndaku oye bongi na yo pona matériel non surtout ya construction na domaine ya électricité. Orozwango kaka et pas boss et mamila. Nzambe ya électricité na Congo mobimba na Afrique. Numéro 1. Ya Emamila. Na Congo mobimba na Afrique et ça boss et mamila. Aye na Afrique mobimba. Ya Emamila. Angélique. Mwindo zo pelata courir phase mezikité. Ezikité pour mato c'est ça danser. Qualité. Pakalingomba. Tenanga belé na couple meilleur couple. Nani wana? Kemsi Schengen na partenaire privé les kinanga ya motema Mila. Bambote na bino bo continuer bien. Bozala bien maele place bozali. Bambote belé na Jordi Mila. Zwa chance wana logo et salamia wa. Bambote belé na Bertoni Mila, bambote belé na batutu bazolanda biso. Mathieu Bosch azali boso na bambote na yo place ozali les gars hommes. Bambote belé na famille Kinkani, famille Ngenzi. Bambote belé na la Pulga. Motonatembe c'est ma famille. La Pulga. La Pulga Motonatembe bambote no place ozali, bambote belé na. Mais c'est les chanteurs. Na Patrick Ebinda bambote no place ozali. Bindaskin. Bambote belé soué pas nani. Nani akabela nga soué belé Weston Chivundu les patrons aimé. Weston Chief. Comment on trouve Weston. Yala na mbogani. Weston Chief. Ezoye panate soka zalaka api. Ça que dans la mbongo ngopé. Président de Zika Bushkop na kata Luanda charge à Luanda président de Zika Bushkop. Bon. Tokomi na souka, toko téléma avec ta permission. Il faut boire la bijouterie. Nani wana?
bijouterie. Bijouterie. Eza moko na Angola, okoye bango place ezali. Nkomone nani. Bon na pena oyebike yom to kotsanga esprit. Na la na ba ya Willy Musheni ko na mboka nanga ba Nixon boutique nanga ba Chims Kabengele l'homme de Timeble nanga. Ozobango boka ben ngombo po anini. Te na vie reconnaissance eza bien. Ba ben ngombo Japon ba lakisanga banzela pe belé. Ma famille tozala ina matanga na ba Charlie Pakalingomba na sepela isko ndenge o gagner pe moi bière belé. Pour ce to longoli ben ngombo Japon, to longoli Nixon boutique la bière de luxe la grande moisson o gagner ki batebele. Oh, o betelinga pena kité, tika nga na longola. Tika protéger nga. O Babylone no beta ki yakindo ki ofokole la oskote. Bon, bambote belé na bino tu bolinga lingomba paka. Voilà. Bambote belé na Eric Kenzo. Oh, Kenzo na biso na Kabinda. Eric Kenzo. Nzambe ya whisky. Père ya Enzo. Nzambe ya whisky. Nzambe ya whisky. On met la whisky ou ya qualité. Les boumons le côté. Eric Kenzo. Obimisi mbongo no. Kenzo skin. Obimisi mbongo mozu pulu te. Jean-Paul Welly de London. Ok kaka epai ya Eric Kenzo. Jean-Paul Welly de London. Bon, bato belé wana na ko bando boaka pe ba Kenimbumba arme lourd. Ah, na boaka Kenimbumba arme lourd Kenimbumba. Mais ce qu'on a se plané boaka mingi ya Jamal Mukuna. Allez là fort. Abiba Kalina linga ba grand esprit pa Kalingombe esprit. Les qui arrive à Menga wa kufa vient na biso. Jamal Mukuna. Oh, Riva Menga kufa. Ah lemba. Mukuna Jamal. Ah, c'est kaza mona foire. Comment na foire? Ya Jamal Mukuna. Mukuna Jamal. Prêtre. Ya kosaka te. Boss. Yeso ina meki kaka boye. Na lala kawana. Oh. Ya Jamal Mukuna. Ya la téléphone tic au tac. Mais ngapi na Airtel manager Mukuna. Airtel mani moto. Ya Jamal Mukuna. Ye to lo bagate. Nazo sentir te. Ya Jamal Mukuna. Première fois na senga moto. Ya Jamal Mukuna. Première fois. Ya Jamal Mukuna. Moto na TV ke. Kabelanga. Kabelanga. Ya Jamal Mukuna. Azoyo kayo. En plus au monde que na boaki batute. Na boaka pe batute. Osirika na ya Jamal Mukuna. Siko na zui Mukuna Jamal. Mukuna Jamal. C'est que Lala Pongi 500 na futa na palais Lala na komo Lala Pongi menga ce qu'on a clôturé na Tchétché TV fils ya Haïti la depuis Suisse na clôturé na ye wana omoni Tchétché TV fils ya Haïti la depuis la Suisse on dirait baza na ba partenariat pe il faut na ba ya Eric Mila on dirait to landele bien merci mon patron Mangaya. Eder Mila baza. Nani? Eder Mila. On découvrir bango. Ah, ba vient na Blaise Mila. Ah baki paka. Tes familles bakota malembe. Blaise Mila pe azali. Merci, ça n'est fini. Mon patron Mangaya Pichu boss lady de la nation. Mère na mona banzela kitoko. Au bazar naturel, au bazar respect, au bazar courtois, net au bazar. Merci, ça n'est fini, fidèles internautes. Je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec le même plaisir. Comme vous avez pu remarquer, on était dans un bon cadre chez Ya et Mamila Palace, salle des fêtes, salle des spectacles. Nous sommes plus précisément sur l'avenue Kato, en face de la maison Galaxy à Lingwala. Un bon cadre est là pour tout le monde. Merci à vous. Merci Yamari Hélène. Qui s'y a solo? Et pas maman na biso Antoinette et Tombo. Maman na ngai, maman pasteur na ngai talaka na ndima ko ngumba mabolongo liboso. Ngasko na lana Bobo Konde fils ya prophète Monica nazola Musa obatu. Te Bobo Konde na kultira na ye. Maman et Tombo. Maman et Tombo. Loboko ko fungwa mayango yo mapa molina yo. Pasteur Marc, pasteur Shadrach. Merci Sanzambe Passi. Au prochain numéro, merci à toi Mosakoli, Bobo Konde Liloba. Au prochain numéro, avec le même plaisir. Au revoir, prenez soin de vous, fidèles internautes. Je vous retrouve avec le même plaisir dans un autre prochain numéro. Au revoir, bye bye, merci. Ouais.